www.potonapoto www.potonapoto. Les secrets de la réussite de vos événements, Lovelyz. It's simple. Try and try again. Lovelyz. Lovelyz événementiel, c'est l'excellence à votre service. Bon, nous sommes la mine donc journaliste de Saint-Esprit toujours moi qui commence avec les meilleurs sites www.potonapoto bazo pour la bazo nimate. J'ai qui tout côté c'est bango tout changer ba donner tout changer les bango na ba donner veut que bazo là ba pour là mais ba nimate ba but toujours Nicolo match qui tout commence avec beauté qui ndimbo beauté fait la les meilleurs de Paris ba bitala mona bima bina pas d'idée masuki a vie depuis bitala kombo yango meilleur de Paris moko yo keba na ba komo bozo yiba créer yo keba aneska mamba sika keba veut dire que mamoto na kanda. Ça c'est l'ami dont vos journalistes de Saint-Esprit non Colo Verambo na bango yo. L'ami dont vos 2017 oya roboya asal mokina Verambo faut ça vidéo no c'est na ça vidéo pour nani. Batbani maki non l'ami na comme da Verambo. Ngam na jumi Colo komba Verambo. Vebolanga Verambo nga. Babi kaka tozali le 31 décembre. Na souhaiter ba fanatique na nga tout na ba tout ba souhaiter na nga na obalingaka trop kolanda 3 poto na poto na batite en fait tchaka ya mawa ya lokuta te na pesi mbote boso na kobana na kopesa mbote na mama ya bana maman na sala ranga ovuma pesa kama ba idée le peso li kamuzenga na kini mabe koti ala rawana pour notre ninga motema na fosi belle de belle mama ya 4 kora na pesi mbote susu pe ba bonne année. Et dans les cordons, les managers, voilà, à la droite, à la gauche, à la droite, à la gauche, les cartistes maïles, la bossanité, balobi, moto, kala. C'est pour 2 personnes. Alpha Goffin, massage. Il y a le bac, la minga, la rade, bosso. La piscine de Gonangai, associé à la collaborateur, Alpha Goffin, massage, moté, Myriam Mafuta, maman, Ezekiel. Le nom on appelle Alpha comme appelle para français na kat na pote de toujours na pesine de ronangai mama Véro motema ya papa bienvenue tu ngba le penda this one love Rita Kimanga asombi pavillon wala ngamuka na yebi fi ba sali ba caro tout bienvenue motema mama Véro fi ça ba caro ndenge la kaka na pesi mbote na nga susu pe mi condoléances Didier Nzongo ezanzela batu nyonso onandi konanga pena yoyebi bana bakwa bwala bambote belé pe ba bonne année ndi tuzawana na bosanité Martin Masinda ilamba ndi konanga moko yo lekiba owana bana logote moni logote bana logote on love sala banga tika sala bango on love tika otanga bakoma batu msubona logote so pa Rita Kimanga yo moi sa valeur tala mulaya talu babona na batutu na pesi babona na batutu babana poto na pesi bona na dame Suluzolo mobala pembe na pesi mbote na famille to Adam Suluzolo dans mon Adam Suluzolo na rat na Londres na pesi mbote na Julien Botala tala motema ya bela linganga bela linganga kat na moka na Londres na pesi no ba joyeux bonne année et bonne année ba fin de l'année les kitoko le premier to kontango na kitoko na bonzambe
mimawetu na kati na Londres na pesi su ba mbote belé ba bonne année na pesi ba o yanga pe na ba ve na Aaron Bitoga salon plein midi moté maman Bougite ba bonne année na bino Ambara Kuziama le ciseau d'or ba mbote na bino année ya sika to tango kitoko nzamba batela biso nyonso ne to comme le 31 na butu na pesi mbote na venanga ve fausse motema ya mama leki oyo ya mama leki ya mama Bougite ve fausse na pesi yo mbote na salon esika ozali na pesi mbote na maître Guy maître na judo na pesi mbote na Yang 6 moi na quartier ya barita kimanga wana penda ba maître na ba lu na pesi mbote babi na pesi mbote na ba vojo na ba voche ngos club elila nzambe akanga suki akataka suki ba bonne année na yo ba bonne santé na bosani te Godé Kimani salon Godé Kimani sika biso ba o bakata suki na mete Gims akataka suki salon mo na biso ba ndonso congolais il s'appelle Godé Kimani na barbès wana likolo ono ko okuta batu nyonso yo ibaka o nyo mon na pesi mbote na mete Nzube Mobutu Siseko na pesi mbote na Paralita Kimanga One Love na pesi mbote na Mac Jacob Prod na pesi mbote na Belan Digital na pesi mbote na frère Madouche Kayembe na pesi mbote na Mosali na Nzambe frère Olivier Calabas babi le 31 Nzamba kokita mokolo wana veut dire que vraiment Saint-Denis va tomber frère Olivier Calabas ou muto Nzamba zo salela na nguya des fois na pesi mbote na sponsor bah c'était belé ba Hollandais bazanga na bango sponsor le penda la mine d'Onvo à cause de sponsor sponsor mo futa journaliste na kin sponsor comme la tsabiso sponsor comme ko lesa na biso beauté kindimbu les meilleurs de Paris na One Love basu contrat na sponsor zu ate mutema mabete yo tema mabete le kunyate pour beauté l'équipe bino abanda mondo liboso na bino emsubo lekie na ki mambo ki bo salité mais na musala o ya l'équipe bino na ki mutema mabe balobi ki mutema mabe ndele kituro ngapenda One Love na pembeni mikona yo ba anglais soko mekipe no kana na fingo pena How are you ngapenda mikolo ya nazo yo kola nguso ndere na fingo na How are you na yo na pesi mbote na batu tu bina nga jojongo nda imene jojongo nda imene bina nga prete bina nga yo bakisoko ye paro o sanga ba bien na pesi mbote na moi mukusi yango kuno za suna mukusi botetika ka na babe mukusi yango mukusi ko ya mukusi botu kata te mukusi yango ko ya alia mukusi na pesi mbote ali esko zali ça c'est ton père la mine donc on appelle sur mbote na vous êtes mbote na lumière isengo motema ya bibi sidor de bandi famille Chane mbo na pesi batu to Junior Kadia Patrick Balondo Jordan Mayingi Prince le cordon la na chasse la poto les petits frères propres le caméraman les réalisateurs Siv Chunguta donc on appelle sur Bambote na pesi Chris le meilleur réalisateur Bambote na pesi Pipa Pomba Bambote na pesi bavo chéri tout au bazokota voilà tout mon année na fin de l'année yango esili année sika le 1er janvier 2017 à partir d'aujourd'hui de minuit je m'appelle Lamine Donvo le Vérambo maître na bango ici. Je suis né ici, à Bobigny. Ce qu'on me dit, non, film en anglais. One Love. Il y a maman là. www.potonapoto www.potonapoto. Les secrets de la réussite de vos événements, Lovelyz.
try and try again. Lovelies. Lovelies événementiel, c'est l'excellence à votre service. Bonjour, Nabandeko, nous sommes dans l'émission.